Boa tarde, guten tag, bonjour. Bon, la reine aye lisusu. La reine soki aye seke likambo ezali. Bon, ava ya kobanda, tozwa no mwa verre ya mai. Tomela nanu mwa mai tokitisa motema. Eloba nango sule baoba. Nalandaka ye pe mingi. Bon, tozwa no kopa mai. Po ete likambo na ina loba eza penza très important. Bandeko na ngai. Eloko nini nakoki koloba. Bon, pona moni bandeko na ngande bayokaka te. Bayokaka te na yebi te so naloba ona monoko nini peut-être nde naloba na lingala. Naloba na portugais po boyoka. Pona za angolana 100% soit puramente angolana. Posso explicar isso também em português. Mais eza na bato ebele oyo balandaka ngo balobaka mingi lingala. Po lingala ekoma koloba manango partout. Yango wana nazosala ba émission na nga oyo nazopesa ba conseil na nga na lingala. Po ete bato baza ebele oyo baloba lingala. Bon, bandeko na ngai bofungola matoi boyoka. Biso bato toza na misu mais tozomona te. Pourquoi na lobi boye toza na misu tozomona te? Bandeko na nga omoni bato mingi bazoloba ke liwa ya pululu eye na makambo ebele ebimisi bapasera lokuta basala nzambe lokuta. Botika mutu akufi kiasua alma descanse en page molimo na ye epema na kimia ndeko na biso pululu. Siko tolongwa na dossier ya pululu tokende siko na 2020 po pululu akufi na ye na 2019 o eza 2020. Bozoba ke o basala nzambe babimisi nzambe babimisi bango na mpoasa po ete basambelaka na bango na lokuta. Bandeko na nga oyebi ntango ya kale bato bazalaki azwi kisi oyo ya kozwa ta mosu na chambre na moto akotaka te be ta mosu akobota esu te be lokolo na ye boye ezalaki na bandenge ebele. Me lelo oyo pe ekokoma pe na bandenge pe ebele. Omoi mitakala oyo bozotala bandeko na ngai bofungola miso. Bofungola miso bamitakala oyo eza normal te. Po bamitakala oyo nazomona ngo ezie na stratégie na bango mosusu po ete bazwa bato. Me biso siko tozoyeba yango te. Yango bandeko na nga so omoni moto atindi yo mutakala na WhatsApp ebe na Facebook partout. Kotala yango te. Soki omimoneli yango deja fukama sambela nzambe na yo senga nzambe pardon boma yango video yango. Po ete video oyo nde nazomona bamitakala oyo te eye pe mabe. Nanu kuto komi na février te ne bandelika bamitakala ngo ebele. Après nazotala ba commentaire na ba site mususu bandeko na nga bazopesa ba conseil nazotanga ba commentaire bazoba ke 2020 eye na makambo ebele après misusu suse ko bimaka lisusu bozomona te lobo eza malamu te ebima pona nini tozala posa ba mitaka na bino te so ba mitaka la oyo bozotala bango mo ba miyebi na bango bato mususu ba miyebi na bango ke mitaka la oyo bozomona bozomatsa bango ba lupemba pe bango bazokanga bino ba chance na bango. Ba msusu mono ozotala mitakala vi na yo ebongaka lisusu te vi na yo koma kolela na kolela vi na yo ebloka a partir ya mitakala oyo yango na sepelaka mina la marraine alobaka ya linga kutu ba video na te ba mitakala wana linga kutu kotala ngo te pe botindaka ye talobaka bongo chaque fois na tala ba émission na ye yango bandeko na nga bozala mayele na ye oyo molimo santo elobelinga na ya kopesa bino conseil ke ba video oyo ya mitakala botalaka yango te eza libabe eza ndenge moyen mususu satana koteli bato stratégie moko ya sika po abenda lisusu bato kote na ye pourtant bozotala ngo makanisi banoyela bino kaka mitakala zwa tala yo donc ekopanzana po ba video mitakala epanzana mingi eloba nango masandoka bake ba video oyo ke o passer soka zote ya live na Facebook bato batalaka te me ya mutakala tala ndenge etambulaka yango bandeko na nga oyo aza na matoi ya koyoka ayoka oyo aza na matoi ya koyoka te akoyoka ka pe lisusu te ba video ya mitakala botalaka yango te soki moto atindeli yo yango mbala moko bomba yango kotala te yokala yo na sango bepesa pe bato na pe conseil oyo akoyoka video oyo apartage yango pe ateya pe baninga na yo oyo baza na kati ya kobunga